Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ndenge nini bapaster mosusu bazali kobebisa lokumu ya kombo oyo bazali koporte pe bazali kopesa moyini occasion po ete akota na kodetruire mosala oyo Nzambe apesa bango. Bandeko babolingo soki lelo tolobi tozwi sujet oyo ezali sujet moko oyo ezali kopesa biso pasi pe mawa na motema komona ndenge nini bapaster mosusu bazali se faire laisser aller bamakambo mosusu na miso ya bato oyo ezali kolakisa ete ata balobi ete yo nde moto ozali na molimo Nzambe apesa yo baformule ya ndenge mosusu mpona kobikisa bato mais mwa bareserve ife ezalaka. Bandeko babolingo soki tolobi boye pamba te tomonaki ndenge nini na interview oyo Pasteur Mukuna asalaki. Pasteur Mukuna alobaki eloko moko alobi ete nasiliki na bakonzi ya Congo parce que tovotaki bango mais après avoir kovote bango baza kosala makambo oyo biso tolingi te bakomi kokanga baeglise mosusu kobuka yango na biso tolingaki totuna na Pasteur na évêque Mukuna soki ntango mosusu na émission tokosala lelo basituation oyo bakangaki baeglise ya bapaster ekoki kozala na lolenge ya makambo tokolobela lelo. En tout cas tokosenga na Pasteur Mukuna soki akolanda émission oyo alanda pe tokozala na esengo mingi soki apesi biso eyano na émission oyo tozali kosala pe na motuna oyo tozali kotuna. Tango bakonzi ya Congo bakangi baeglise mosusu pe ndenge alobi babuki baeglise mosusu yango na tokotuna na Pasteur Mukuna na évêque Mukuna eske ezali likambo ntango mosusu ya irrégularité oyo bapaster mingi bakomi kosala lelo to ekokaki kozala ntango mosusu bapaster basalaki bamakambo mosusu oyo ebandaki koabuse image ya lingomba yango bakangi yango to ezali kaka plaisir moko eli bato wana bakei bakangi ba mangomba na bango yango wana tokolinga toyeba pe mais tokolinga sikoyo tolakisa pe na Pasteur na évêque Mukuna mwa eloko moko
oyo tango mosusu ezali ko échapper ayebi yango te mais tolingi tolakisa po ete ye mpe abandaka siko kokontrole mpe comportement ya bapaster mosusu po ete azala kaka moto moko teke likambo ekwei bakangi église moko boye kuna paster mokuna kei mpo intervenir alors que bango nde bazali kosimbisa ye batouche sans le savoir. Paster mokuna azali na souci ya baninga na ye batravaille bazala ensemble nzela ya nzambe liloba ya nzambe kende liboso mais ezali na bato mosusu mpe bazali kotravaille na ndenge ete babebisa mpe susu image ya paster évêque mokuna. Bandeko babolingo soki lelo tolobi boye parce que ezali kosala biso pasi tomona na biso bamideli ya kosambelela bato tomona na biso ndenge nini tango molimo ya nzambe mpe eyaka ndenge mpe ezalaka na ndenge te nzambe mpe molimo ya nzambe edirijaka moto mpo na ndenge nini bageste nyonso akoki kobanda kosala mpe ndenge nini moto akoki mpe kose comporter devant bato. Me nandimi te ke molimo ya nzambe ekoki kose tromper un jour liboso ya bato parce que molimo ya nzambe yango moko nano ezali molimo ya ordre. Soki tolobi boye tolobi bongo mpo na nini tolingi tolakisa nano na évêque mokuna oyo ngai moko nalobaka ete papa na ngai ya molimo ngai moko na mipesa ke azali papa na ngai ya molimo moto oyoka na ye motema pasi te mpo ete yo mpe tuko mokoki koloba ete paster évêque mokuna azali papa na yo ya molimo kaka ndenge kaka motema no ekosepela. Bandeko tolingi nanu tolakisa eloko oyo totala nanu soki évêque mokuna akozula yango na sens nini parce que toyebi te mpo ete bandeko babolingo bakongole mpe na niveau ya bafacebook awa lokuta mpe ekoma ya mingi me tozali kosala émission mpo toyeba eske likambo yango esalamaki na Congo to ezali eloko moko esalamaki na mboka mosusu apres bakom bata bakomi kolekisa image botala bapaster ndenge bazali kosala na Congo botala bo yango wana tosali émission oyo mpe tokosenga na bato bayebi esika événement wana elekaki bameka koyebisa biso eske ezali na Congo to na mboka mosusu. Bandeko babolingo eloko ezali kokamwisa biso ezali ete mosali na nzambe azali kobondelela bato après avoir kobondela bato abandi kosala ete po ete abimisa bato bamilimo mabe. Après un moment donné moto asambelelaki mama mobimba akwei pe modele akweyaki maboko ya kofungwama mama alali me eloko ekambwisi biso bandeko paster akei lisusu kolala likolo ya mama wana soit disant ke azali kolongola ye milimo. Bandeko ntango mosusu bokoloba o mama ozali makambo nini azali koloba botala babilili oyo bandeko botala modeli ya kosambelela moto oyo bango balobi ete bazali kosambela bandeko ata bino moko tomona na biso bato babimisa bamilimo ya bato tomona na biso bato basambela mpo na bato me modeli oyo te bandeko na ngai modeli oyo te bandeko ezolekelanga nazondima te po modeli oyo ya esambeleli oyo bandeko ata bino moko botala kaka na babilili bandeko paster azolongola moto milimo mabe alors siko toloba na kati ya lingomba bandimi oyo bazali komona baaction ya boye eske bakozala na mituna te mpo batuna oyo nzambe ya ndenge nini oyo ata nasengi ata na évêque mokuna
koleka nanu kotala image oyo soki vraiment akopesa mosali na nzambe oyo raison nayebi te formule oyo nzambe apesaka bato soki mpona kobimisa milimo soki ezalaka mpe lisusu na basysteme aboye bandeko oyo mpenza emati niveau oyo te bandeko oyo te oyo ata ndenge tolobi ete tokoki kozela réponse ya évêque mukuna mais oyo selo ngai kaka ndenge namoneli mama Rosaline nalobi oyo te modele oyo te bandeko oyo mpenza te eleki makasi donc pasteur ko alali mpenza likolo ya mama wana donc boye azozoba chaleur na ye nyonso tu ya moto ya mokongo te ye alobi ete azali kobimisa milimo bandeko namona nanga modele oyo basambelela mpona bato ko mais oyo eza fin oyo mpenza dernière catégorie ya bamabondeli mais pasteur oyo soki asalaka babiloko ya boye ntango nyonso un jour ntango mosusu bakotia ye maboko papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo bakongolais mpe bakongolaise ata ngai moko mpe kotala baimage oyo nayaki koloba ete en tout cas oyo mpenza modele ya esaleli ya makambo oyo ya nzambe na modele oyo en tout cas doze eleki oyo mpenza doze eleki donc nzambe mpenza na banzi ntango eloko ebandaki kosalama mpo ndenge balobaka ete soki nzambe esika bato bazali kobondela misu na ye ezalaka mpona kotala bana na ye mpe kopambola bango me naza sur ntango nzambe ekomaki na moma oyo nzambe apesaki mokongo ubi akangaki misu meme baanjo bayaka koasiste na bamabondeli oyo nzambe atindaka na banzi bapumbukaki lokola bandeke mbala moko bakei mpo modele oyo yango te bandeko vraiment yango te en tout cas pasteur oyo formule oyo yango te en tout cas mpo na ngai mpenza ndenge naza komona nandimi teke moto mpenza akoki kozwa libiki na ndenge ya modele oyo donc molimo mosantu mpo asala abikisa moto na nzela ya libondeli ya pasteur il faut pasteur alala ya modele oyo bandeko ata bino moko pasteur azoprofite na ye ndenge azali wana azoprofite elenge ya ndenge wana ndenge alali wana kopepele depuis mokili ebanda bandeko donc ozomona kaka pasteur aza kobondela azomona pasi aza kobimisa milimo mabe nzoka nde esika ye azali pepele aza koankese na ye bilengi bino kuna kidiba vraiment modele oyo te tomona na biso mabondeli bapasteur basambela mpona bato mais modele oyo te yango na ifo toyeba est-ce que ezali un pasteur congolais moto aza kosala babiloko oyo to un pasteur nigérien moto aza kosala babiloko oyo to ntango mosusu moto ya mboka mosusu parce que soki un pasteur congolais ngai na kosenga na baautorité vraiment il faut bakanga église oyo mpe na kosenga meme na pasteur mukuna aintervenir mpo ete église oyo bakanga yango mpo ete ye moko na maloba na ye ndenge tolandaki alobaki ete eza na baeglise mosusu mpe koki kofungwama na ndenge ya mayuya alors soki eglise wana oyo tozali kolakisa na babilili oyo ezali mpenza na kati ya congo donc ezali eglise ya mayuya vraiment pasteur mukuna il faut intervenir mpo bakanga eglise ya boye na ndimi teke soki ezalaki papa moto akweyaki pasteur oyo alingaki akende kolala likolo ya papa boye mais amoniki ezali mwasi na banzoto mpe ya bien ale akei mbala moko asiekami amitandami wana azwi mpe na mikro bino bozoloba kaka pasteur azobondela bandeko nzoka azoprofite vraiment ezali pasi mpe mawa bapasteur ya boye nde oyo nde bazali bapasteur oyo bazali koyokisa
bandimi na nzambe soni pe bapaster mosusu soni bapaster ya boye soki bazali na Congo il faut penza tosengi ke paster Mukuna atelemela bapaster ya boye s'il s'agit kokanga église bakanga yango parce que losambo ezalaka te oyo ezalaka te bandeko oyo ezalaka te tala kaka ezalaka na bamibali mosusu bandeko bolimbisa soki azali kotala ta mosusu mwasi ya kitoko okomona ta mosusu nzoto ya mobali etelemi me tala siko paster asali boye donc koloba ete niveau nini wana oyo eza mbeba oyo eza libungi bandeko lola yango soki baza kolukisa biso lola yango na modele oyo en tout cas ntango mosusu biso moko mpe tobungi nzela modele ya lolo oyo en tout cas eza spécial nayebi te soki lola yango eza na deux catégories catégorie mosusu il faut passer na basacrifice ya makasi ndenge ya modele oyo wana nde soki okisi yango ndenge bazosala mama oyo wana nde akokende na lola ya catégorie ya likolo tozoyeba te ke soki ozosala basacrifice moko kaka ya ndenge wana nde okokende na lola ya catégorie ya se me naza kokamwa bandeko ebondeleli oyo bandeko elekeli ngai paster aprofite na ye ndenge aza wana aprofite na ndenge akosakana te bilenge ya ndenge wana nsai kembo na kembo paster wana bozomonaka paster azoloba soki mpe na ndenge asimbi mikro bandeko parle ya langue wana bisengo ya ndenge wana je suis sûr ke na bamakambo eza kosala maguna kaka na vraiment mawa mingi mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Vraiment bandeko congolais ezali kosala pasi komona modèle ndenge nini ba sali na nzambe mosusu bazali ko se comporter mais tozali kosenga vraiment ba oyo bayebi esika likambo esalamaki soki ezalaki na Congo en tout cas likambo oyo kopesa yango na maboko ya paster Mukuna akutana na paster oyo po ete bameka nanu koganga makasi po ete likambo oyo esila po ete tomona na biso bamilimo bato baza kobimisa bamilimo me oyo namoni yango spécial bandeko oyo namoni yango spécial po eza kaka po ete paster yango alali na ndenge ya mokongo donc oloba ete mikolo mosusu ntango abimisaka milimo alalaka siko na ndenge ya libumu likolo ya basi po ete eza komonana ndenge azali wana bandeko ko pepele depuis mokili ebanda donc aza wana bisengo ya ndenge wana bandeko donc ti ndenge aza kobondela na bandeko azomona deja kembo akomi loin bino bozomona kaka paster azobondela molimo nzambe ekiti etala boye bandeko yango na nzambe alobi ete napesi bino mpe esprit ya discernement boyebaka kodiscerne eza mpe na babiloko mosusu omoni clair te eloko eza koboma mpe bacongolais ata na lingomba omoni likambo mosusu eza clair te ete mpo aza mosala ya nzambe te soki omoni clair te après église okeyobi paster tala boye likambo namonaki clair te banini alimboli yo soki omoni ete paster yango mpe asiliki akomi koswanisa yo ozali libre okoki kotika lingomba okoki koluka esika mosusu po ete modeli ya ebondeleli oyo bandeko yango te bandeko modele oyo ezali mpenza ngo ya niveau ya likolo oyo modele ya boye bandeko soki balobi ete bapaster nyonso babanda kosala boye okomona bato ebele bakokende kokoma bapaster mpo ete oyo ezali bamabondeli moko ya kembo na kembo kiese na kiese oyo paster wana ndenge alalaki na likolo bandeko pepele ata kutu mbeto ya matela ya mosuni wana ezalaka elengi boye te donc aza na pepele depuis mokili ebanda pepele bandeko esengo azalaki na yango bandeko te ifo kolukela yango kombo bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana ebongi malamu ete bapaster ebele na Kinshasa bazala contrôler mais tokoyeba mpe tokolinga mpe bayebisa biso eske likambo ezalaki na RDC to esalamaki na mboka mosusu bandeko bayebi bameka korépondre biso mpo ete tomona na biso modele ya mabondeli mais oyo qualité ya likolo
fois te bandeko oya boye omwana mpe ko paster ntango azotelema bomoni mpenza pantalon nyonso tu ya kopola bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana yango na ntango oyo tozali koyebisa na bino ete ebongi malamu bandeko bokombela biso boyebisa biso soki likambo ezalaki na Congo to esalamaki na mboka mosusu mpo ete ebele ya bato balobi ete atala laisse aller komi na Congo bato mingi bakomi lelo badonneur de leçon na likambo ya Congo laisse aller leki mingi na Congo tala kutu ndenge paster azali kosala boyeboye yango na tolobi ete tosilisa discussion oyo toyeba soki ezali na Congo to ezalaki na mboka mosusu bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci